Ali Chikeva, na Mimi Chikeva, Mama Presidente. C'est quoi lele na lela, son demi non sengo mana lele. Voilà, chers amis internet, vous l'avez partout dans le monde entier, la chaîne Erline Chikeva Kimbangu. Nous avons émission la découverte où vous découvrez l'artiste Sabino. Nous avons continuer à s'abonner à la chaîne Erline Chikeva Kimbangu. Vous ne serez jamais déçus. Voilà, tous en awa bozomo na artiste il y a groupe Chic Choc Loyenge il y a Vengadios oyo biso sur le terrain par rapport à ba rimer oyo et bimi que no Vengadios akufi voilà tozana tonton Elonga Kala Oazali moko ya groupe Chic Choc Loyenge pas aki pire petit à Vengadios et puis tokotambu s'appelle micro par rapport à actrice puis à bactérie ya groupe Chic Choc Loyenge. Quant à moi je dis un grand merci à Dodo Kimbangu le cœur de Erline Chikeva. Là où tu es, de gros bisous à toi, sans oublier Ngambe Nginama ou Ginette Mvwezolo, sans oublier Freddy Bilumbu, mon ami Djoubek, Bambo Tebe Pesozali, Nabo Sante Milchek, Mama Mimi Chikeva, Ozolandanga, Bambo Tebe Pesozali, Gaini Chikeva, Bambo Tebele, partout, et puis sans oublier Papa Mbouta Metro Makengo, là où tu es, et sans oublier Maman Christelle Mbumba. Voilà, je suis avec tonton Elonga Kala. Tonton Elonga Kala, bonjour. Bonjour, Jires. Ça va? Oui, ça va très bien. Qui m'ezali? Ouais, ma casse. Là, c'est la noir en boé, là. Non. Dans un tournage, toujours tourné, c'est un relief, on a la tête noire, il y a un moni, dans la tête noire. Surtout dans le cadre de la tête noire, boé, la Vengadio, ça confie, hein, la tête noire. C'est-à-dire que moni, on a un monument, Zamba, Liboso, Teba Bomaï, ça 50e fois, ça 50e fois, oh, Babomi, les sous. Et Baboma est trop déjà dans la vie. Ce que Moutanga Koufati, est-ce que le roi sur la bêtise qui vient à Yusa Koufi vient à Koufa les lotin. Qu'est-ce qui s'est fait que non et l'eau qu'on est bimabo, ils a baise ou bien comment? Via quoi est-ce que pendant âge pendant prise et puis na vient à Yusa actualité à Zaranango, il y a quoi créer pendant baise point. Balo ba qui a silo bendeng. Via Zara déjà dans la top déjà dans nenga Zalawana. Soit créer besoin mutu on a créé besoin y moi bima kamnae pourquoi y moi créer makamona na komba vinga expo tantôt netina ba site internet pour azoba vie azuba vie en na te social ne comme ezali monétiser te mbala moko ninga pesi besoin na vinga jos et comme monétiser mbala moko ben y a bénéfice na a bénéficier na komba vinga jos biso zana biso. Voilà, chers amis, Boulandanga partout dans le monde entier. Là, je vois encore Freddy Bilumbu et sans oublier Maman Mimi Chikeva, Milchek, Bambo Tebe Pesozali, tonton Elonga Kala. Mais quand on a expliqué, Balanino Sobalanda yo, tant qu'on use sangoana en tant que moana pilier, ya Chic Choc Loyenge, moana Vengadios, tant qu'on use sangoana. Et ça là que non dengenini, au Gérard qui a un dengenini. Ouais, tant un message qui na liboso, moni appelle à liboso bang sana mutu. Mais ngasiko e bang sana télé pourquoi vie toi nous soigner journée mobimba. Vous comprenez? Tono kozene journée mobimba papa na pourquoi ba entre ba tukaboni ba 16h 17h net to causer to alonga na connexion message on a commis pas na à partir ba 20h na ba 20h no Ali Nonganga mtabenga ngai Ali no wa vient nga kalaming te biloko kutu ba coller zo ya vient nga pena atina nga na atina na koli wa mukezo atini déjà mais biso zo ya et puis tant ya benginga na via zali après yango nazo appel moko ya Renate Longenga Renate mtabenga après masambiso Chic Bill Tchakala benga susu na bi tika na vérifier tant on a bengi buna continue na téléphone avec na ligne na mona na connexion te ba moko ba 20h ba président so ba benga Micho benga na moni président Masumu na moni pe Oxygène Belcanto qui encore président Kikedi. Et le monde peut m'appeler moi il ni wana maman tina ben ya papi musui tant président numéro le katia papi musui na zu atineli ngani vidéo ya presse tant atinela vidéo muke bal le monde peut appeler moi ya presse et koti depuis nous soirée banda 22h ti to kaboni ba na téléphone ba 1h moins
mais il y a un bon terme, un bon famille et puis un bon forme, Talara et leader, voilà, cher ami Bolanda Bisso, voilà, à tous en pleine tournage, il y a groupe Chic Choc Loyenge, ne bon mon bactère bazawana, tout en atoyo kangabango, na tournage na bango donc eloko ezate onde bat bazolo bakeno venga do sa kufi akufi na été donc bozomona bango yoyo awa nil par ailleurs bozoka na catch voilà to tambusa micro siko yo temps yo bando solo na ye ye moko assurance ni to eloko ni na epsaki yo en tant que chef et puis pire petit na ye o epsaki yo ko retenir ko ça ba fan na bino bazolanda bino partout dans le monde entier. Non, tellement que vie akolo ba suka te parce que nzambe na katibo mo na été azape meni pa liwate moi pe alo ba suka ezate. Vous comprenez? Ezalra soki muto ya bike nazo ke na liwa nde peut-être na kolo ba suka na nga ezabo tant kutu to banu so la azo sekana et puis blom sou pe énerve ça va blom sou énerve en mutu mais tellement que tu es bien mutu na batu ba créer ba base na bango venga yo saza na wana a kufara le loti aza Voilà, cher ami Bolanda Bisso, je tiens à remercier Claudine Daya, Balobi, fondatrice de ONG Ouja. Donc, Bambo Tebeli Persozali, Claudine Daya, Fondation Ouja. Et puis, sans oublier Franck Chiteya, service visa. On nous a pour ça qu'il y a des Canada, pour ça qu'il y a des partout dans le monde entier. Contactez Franck Chiteya, Bobinga numéro Ezawana, Franck Chiteya depuis Canada, Bambo Tebeli. Et puis, sans oublier Tête Denda, Maboko Bank, ma maman Rachel Fouta, Bambo Tebeli. Et puis, voilà, toujours continuer à tenter le Kalamet, aux honneurs chef Zuna. Ko intervenir moi muke yo tozana yo bikram sozo tamola voilà chef Zuna bonjour qui mezali ngola ngole latin na lela mais ba présent na akufi na nene to na bino bo pesa biso bo yebisa bat ba fan na bino akufi te zande na mboka babandaka Philippe Onemta kufaki Philippe Ondene mobali ya reine wala il y a Angleterre yem da kufaki donc ils ont regardé donc aboyi amemanga mona famille à Philippe ke balbaneke ya oui respecta oui balbaneke oneni ni Philippe mutakufaki yopo we lo kufate Philippe akufi basi seulement ma Philippe mais so basi mama Philippe lobi ya kufa lelote nous na 9 ans penza tiba nous na 9 ba santa penza ko azala voilà siko kolobani ni na bateau basale lokwana oyo ba salut réputation il y a icône le quoi Vengadios en tant que yo pilier to acteur mon Vengadios o ko lo bani na batu wana basale loko wana ba batu basale wana mazaba amikete donc koloso sa sale loko wana mo pexezate bon ba mesana usala sala bango mais ba kuta biso na loko wana te e ba amikete basala na bango président so ba mendrete ngari ala be mbene de tete po ba kusela ki makam kusela mutu di kamaliwa elle va venir nga ambassadeur Raymond Singa bi petit na nga Zuna balba no likamusu mi balba no ngamaliwa te so mutu no koso de maliwa se gazo lukulu umobo yangona. Voilà, chers amis, toujours continue toujours tout temps pour sa baladère na biso to zabino tous nos maman amour. Voilà, maman amour yewana, chers amis, tout ça, nous sabino nil par ailleurs na kata Erlin Chikeva TV, Erlin Chikeva Kimbangu TV, tout ça nil par intégralité tout bon mona yango, voilà tournage il y a groupe Chic Choc Loyenge au sangobimaki lobby lelo tout na bana tournage de bomona donc voilà toujours ba interview à actrice to ba star il y a groupe Chic Choc Loyenge ya Vengadios oyo balobi akufi maman amour bonjour qui mezali oui qui mezali tozana kimia makasi wa mana kimia oh na ko kimia ko teza muke don na lo ba na français na za l'aise sango oyo ki avenga dio sakufaki tango yo ki yango esala ki ondeni puis yo vérifier za nango lukuta bon monika sango le ya kaka ezana no sango mabe le ya kaka esala ka batu bien te mais biso toza bana ya venga dio toza un esprit ebele do biso to ndima biso mampampamba te vous comprendre biso ri likambo yé photo keneti na source to yé bango ke makambo za solo bien ya mabe et za solo te le to yo ki sango yé
bon to bengi na biso vie na biso hein to bengi vie alobité nga pe nazo comprendre te na monika ne bazo publier mais naza nanga donc to so dana vie déjà to monaka eza da lukuta donc to vana ki na biso to na biso bien tranquille hein to komi yambaka bapel baninga bazo benga ba fanatique vie bazo benga ba biso tozo yebisa bango bokitisa mitema eza na lukuta vie azana ye et voilà. Voilà, Maman Amour, en tant qu'artiste et comédien, tant que vous êtes sangoana, vous vérifiez na noté, au monique non, na oyebi pété que non baloisa lukuta. Yo en tant que star, artiste, moi na venga Dios, au Gérard qui on donne. Bon, maîtrise beleka ne non to yebiso kaka, maîtrise ezaki nango kaka parce que vie to solo laka. To solo la biso air nyonso to solo na vie benga bana ye. Donc bon liwa ya nango pe ko ya nango pe brisque mais l'air ya qui vraiment na ndima kité na yoka ki ata signe mon côté o mo so message na mutu déjà bo so message na mutu soki likama be linge la yo bien et yeli au ressentir en tout cas vraiment franchement ngai vraiment amour na santa ki eloko mon côté na santa ki na ngai eloko te na yoki ka sango ye bato bazoloba loba bi non na benga na meki ko benga vie na meki na benga ina no président na benga ki na no président apo na bengi na vérifier alobi non vie azane bien problème ezate na yoko benga pe vie pe to solo li ne pe bien a confirmé que eloko ezate et après to bi que non il faut ça la vidéo pour public vraiment moyen te ya on a salé li ba vidéo voilà. Voilà. Merci beaucoup Toké tous les moments par rapport à Sango Oyo Boyoka qui a venga Dios. Sango ana papa wanye salaki biso page na mutema. Mais lugula ngana yibaki yango depuis lobi na 5h. Na 5h ndena yuki bazulu ba kudibana moko boyo kudi venga Dios akufu venga Dios akufu kuti na yoki sikoyo muntu moko ayana golwa ye golwa mwetu ya lubi o bazulu bakuna ke venga Dios akufi bon lukula muntu na biso tozaka ne vie na biso papa na biso tuzalaka na ye iluku moko te to yoki pe loko te tubandika kuseka to bi vie akufa to yiba te wana vraiment vie kukufa na yemba la liboso bantu liboso ko yebiza biso bana na ye ndako na yende ko yeba liboso donc tuzwaki yango penza so te tangu tuyuki babandi kubenga na Londres pa Sabrina kayamba ba yeme Kampala babandi kubenga wo kudindinga Dios akufa Dios akufa ilubi ata yemo na zambendre te pona kufa ndengo wana azambendre te po akufa kalukula nsani bongo en tout cas ngajaja zadi na bumu ina makashi nyonso buzala na kimia ba fanatique na biso. Voilà, merci beaucoup Sabalo. Tout lombe baza ba mibali ya solo ya groupe Chic Choc Loyenge to zo bango pe tout banana na Sabalo yo faut sexana mo mukete avant lo banon likambo. Sexana mo muke donc nzambe na ngai. I love you tout le monde balingaka papa Sabalo mwana ngadia dia ngadio se moto mo prêtre ikone ya théâtre nzambe na ngai susu ngai nazaka nango kaka ngai ndenge omoni ngai boye na uta États-Unis ndenge omoni ngai na telemi awa limbandaka nazaki na mbandaka na tangi te po monene na ngai na molayo ndenge boko mona na tikali ata kotanga te bandeko na ngai nyonso bazalaka na États-Unis balobi te ndeko na biso na mbandaka akoya kokufa to bengisi na États-Unis ba bengisi ngai pe na États-Unis bandeko oyo esalaka ngai pasi na tika États-Unis na tika bavanda mais ba bolikango na tika bango kaka boye na États-Unis ba bengisi ngai na États-Unis na linko mon ordinateur te na mon ordinateur na beti na mon ordinateur na beti tala neno oko beta ordinateur mais otanga te nzoka concours ngai na bibeta beta na keko kuya na concours de veloterie wana na États-Unis nzoka na beta ki de veloterie na yebi pete na lali na ngai malamo na tongo wana na États-Unis na tongo na mona mindelo bazaka bazola milai wana lokwa biki bakote ngai bonjour papa Sabalo tu sais bien tu as joué loterie il faut que tu voyages tu as gagné tu as gagné ngai na gagné nzoka bakolo bananga ke obeti concours de veloterie o gagné ngai na tali moya ko sala matata ezate na kota kana avion te akoti na yebaki te na kadisi na ko na Paris hôtel là les pays développés na koti na avion ekei kokita avion kokita na yoka kwanga likofi
Au pire, yo keba riboba mama na yo na kobeto na bi. Non non non. Les États-Unis za kanenge wanate. États-Unis tango ko lamgana tango ko you can see me. I love you. www for me. Oyo ba mangalo oyo zame. Kobima na kobima boy na kotala na moni penda ekekwa fiki na ko beta mbonda na bite. Awa nazina kitasa ili ya kwa. Nalingi na tia matata babengi kaka moto moko. Babengi police ampala yaka. Pona yo ndongo yebi soki moto azé na États-Unis ata yo journaliste yo na Kinshasa wa obeti devait le teri ogani na Kinshasa okana bonga na États-Unis na beti remboursaze yango na jongi nalingi na informer ebele ya bato bakolo bake ngadia dia kufi boze mitema mabe ngadia dia kufi atambo na moto ko ngai sabalo na sombeli yete akufa kaka ata baluka ka succès. Il est toujours en vie. Si tu as quitté quand vous racontez les histoires là-bas, il est en vie. Ton sol na imo a publié un peu na imo motaka na 2017. Mais non, bêtise c'était. Na ko bana yo oze petit na ngai. Yebisa bato ba ko panzangadia dia sango. Bako panzangadia da sango neno atamboli na motu kelongi akala sombeli yete nano atamboli na motu ko ya muru na sabaro ba sombeli yete ngadia dia toujours en forme ave nyamate ngadia dia ko kufa ko nyamate voilà botika ko confondre soko mona ki tata moko ya mondela tie mandefu ebela la ti linete okanisi bimba ngadia dia précaution I love you. Voter for my débit. On comprend ce que Ramon est qui c'est-à-dire que chaque jour le ngene tous aboy tous a complet na nyonso. On comprend. Asko ki papa sabalo. Tous un pena ba artiste oyo soki baza sur place au kana ilengi. O papa Jiklonjil autrement dit sponsor officiel. Papa Jiklonjil autrement dit sponsor officiel. Alors ba rapena que vous appelez Mibali à solo, papa Jiklonjil, en tout cas, je t'aime. Voilà, toi aussi mon frère, artiste star, Fredo, comment Fredo, il y a président Icon, il y a papa Vengadio, soit Balobi à Koufi, Bino, Barter Neba Naye, Bozouaki, on a des nini, et puis, et ça qui n'a pas de temps, Boyoka qui est local. D'après Ngaï Frédéric Ndenge Nazaliawa, moi je suis un militaire bien formé. Ngadia dia moko loba ke akoki kufa na baliwa 207 bongote. On est liwa sans charisme. Bato bakufa na baliwa bongo ze bato bazana ba valeur été. Il y a l'un des bateaux génération artistique et nyonso yozo mona na Congo awa c'est Ngadia dia. Aza le seul artiste et comédien oya salaka groupe na Zaïre. Oh, tu es que ba groupe fulani. Oh, groupe songolo pakala. Même moto pena kazalaka ke leader ya bimisi bacteur ba master na ba petit na ye. Ezalaka ye monga dia. Donc président ko kufa lelo te. Bato ba ko kufa bazé belé bampuku na ndako bakufaka ba muselekete na ndako bakufaka donc ba gère bato bakufaka nde bango wana ngadia. Taka moto batekaka ye. Ti lelo ba ko teka ye. Valer ngadia des ou valer ya moto teke oyeka boyosa ba Vantine ko bangadia do biso ba Frédéric tozawa toza pena pape gogo ya zete ko ngai militaire ngai na l'un des militaires yes quoi des militaires ah to bi ambiance fa toza na mama to mon ambiance papa venga sa kofi na été bino Barter na ye topé artiste ya groupe Chic Chac Loyenge bozolo banini moni yomoko lubi ambiance. Donc ça veut dire ambiance ba koseli moto ba kosela kateli wa ngadia dio mun lelo même ba biso ba gogo yo to ko accepter liwa ya mutu wana te potozana na tamula i photo salama ye fois salaka tia ba pepo yende ngaza bongo zaka na biki ya korsaka abenga lubi petit wana sebo akorse sikoyo yebisanga mutu abongo akufa tango batu bafandi bazotala bamoni gogo ba sepeli directement bamoni ngadia dia po babiso poto bimeza bangadia dia ngadio so donc gogo yeyo ancien combattant soko ka soda en époque aso baka grenade c'est moi donc soko kena matadi na wenza mfwa do bino zoluka soda ya tiaka mami watazemi na se ya poma Richard c'est moi gogo yeyo voilà nani azaki témoin olobi mengo donc nazapena mutu moko boye baluka kanga ba place mususu ba konza leta bayebi mais mikolo na job saka batu bakangi fali na rebo. Oui. Non, bakulukisanga te bakangi fali na rebo. Papa soda. Bakangi fali na rebo. Nanga pena yo to yebite me oyo ba soda bazo témoigner ba mona kinde fali na rebo. Mais rebo yo moko yebi abiyema na ye.
basoda bakangi Fali bakangi na Rebo bakabuli bango bakasho batie Rebo na kaswa bana basi Fali pe na kaswa bana mibali yo moko yebi basoda Congo tellement bamona kia biema Rebo bakomi na ide batake ti bakangi Rebo je basoda yebi Rebo basoda to yebi yote oh yebi Rebo to yebi yote kasho tabali bakende we Fali abengi soda moko un coup babenga kadeku mokonzi anga kota be Rebo moko biso mokonzi bongi sali benga na ibi bakoyoka na bango ango ezala ngo ebelira basalo kisi lingoza kisi so ba basala nga kisi situ ya komela en tout cas ngana zanga dia bololo kokate boso sko basala nga kisi kaka ya komela. Voilà, chers amis internautes, c'est l'ambiance. Le groupe Chic Choc le où un tournage na bango. Donc voilà. HDP à Zawana Père Koloba Momuke HD Yope to yebi to rôle impressionnant les années. Eh papa, net ngai na za Nigérien. Ngai na ya na mboka gogo. Na yaka nanga kosala business gogo balo baka gogo so gogo yo musokola kisange balo baka gogo ngana ya na mboka gogo na ya nanga koluka bogo tango na ekoluka bogo na mboka gogo basi ba gogo badiaka bogo nyonso yango mona ngai na sala tuyatu mais musu oyo azo panza sango yanga janga josi na nzenga mabe aye bango liweza pona musu nyonso liwa basakana kana liwa te basu oyo bakufa kifo ko pesa ka bango valeur bigi po eloko bango bazo sala wana nani moko akoki konsepela boy alali azoyoka mutu azolobile ke ya kufi mutu moko akosepela nango te mpenga dia za nyama te pa kufa na corona kutse bominga dia te bongo bino bobo makaka ngadia kaka boy vraiment ata bino moko vraiment na kosepela nango te siko biso siko na kovanda wapi bonga nde nazabi nazo lukata boko nazonga logos naza na ngoti nazo selanga deda tindelanga mboko siko soki bino bobuma ye nga na kosuka wapi botika biloko wana boza bambasiri ya boza bambasiri. Voilà, chers amis, toujours continuer na Montréal Francisco Noble voilà Abdallah betata molo morobo wana soyeko salomo. C'est bango prier au salaka. Attention. Vous cessez le problème, attention! Ngana boina de la papa kene. Papa na biso ngade azade. Molingi bokomisa biso bofere. Wane zane pakta ngade subazo yebate. Poyo motara muka yozoro bakufa. Nako na bebe matata na bino bakeba attention. Si vous continuez encore vous serez puni. Poyo zoro ba moto oyo aza vivo zoro ba kufi bozo pese ne mikora kokorate. Isasa awa kuti na kisasa kuti na hopitali awa na mama yemu babu ma presite angari ma babu ma yete bongo na poso bokubu mai moto kuta beli akufi tende akene ko kufa sikaso belate bomoni nenga komite tana matama tana libumu pepe karakosa te bozela ko ya isasa atina ngasa priere na ko fingo mabe mais ça prière au bato ba yebi finga te ça la prière pour la bien-aimé na zoye bisabino loko moko moto bino bokosa na lilita nana kufite pesanga mena bien pesanga meni lisusu nzamba lola lobi boye yo mwasi place ovandi il faut fongwama tango zo fongwama eloko nzambe esa nini etelema Peloko nzambe soke telemi mate kitakatema nzenze kulu rema sheko fura kabaya kasheta nzamba pesi yesu mikolo pwelo bama na G35 oh bien aimé na habite na lobani. Voilà balobi c'est l'ambiance voilà nate bisana biki awa tokosa kate izakaka au sentir ba prévenir fara vous comprenez c'est à dire que Chic Choc Loenge mouvement oyo soki vie lelo azate na ebité babengi so orphelin est-ce que na ebité bato mokili o ba fabriquer makama bon c'est-à-dire que batika biso vie na biso avana na inga yanga just tala siko ba jeune boy et puis batanle belé parce que papa Jiklonji na paré leli lobi na butu abifas na bipaji klo autrement dispenseur officiel zano bio. Voilà, toujours continuer. Montréal, Francisco Noble, Ndetolo Bakabalobi,
agence eza moko service visa ya Franck Titea depuis Canada ba motebele place aux Ali mon vieux babi ozana poso kende Canada contacter Franck Titea babi avenue Massimani numéro 1 non loin en face ya hôtel Picasso nini agence service visa ezawana soit obengi numéro ezawana mbozwa contact direct et puis sans oublier Glodinda ya moi si moko ya kitoko ya bien moi si ya Mwindu fondatrice ya ONG Uja Bambotebele. Voilà, Nazana ni na actrice Nabiso princesse sur le côté les mamans Moukié Poto Zoyo. Voilà, on est dans le bac dans un tournage, il y a groupe Chic Choc Loyenge en plein tournage. Sangoya ki lobby que non venga de sa koufi mais bango bazo tourner parce que ezana ngoya lukuta donc baza ko dénoncer bango mon bozo mona awa bomoni princesse yona o ACP Sarabino botala raillé princesse bonjour. Bonjour papa. Yo pour la tine noir non bo bangi o bangi sabat. Te lo rezate. Lo rezate. Lo rezate. Mais babi venga de akufit. Te akufina ete. Akufite lo rezate e ya zananu. Ya solo. Azananu makasi. Tango yo oyo ki babengi yo venga de sakufi princesse. Ko banga to banga nzambe esala yo ndeni. Te ava ki na bisa ida ima be makasi. Donc ton na yo ka ki ngona mi yeba li souté de 20h à 22h. De 20h à 22h. Ndene kozo de 20h à 22h. Confirmer qu'akufite tango ki akufite sala ki ndeni. Osepela kito na sepela kutumba mote mais na mona ko ndiye ba okosa na bango ndiye ba lobika ka poka ba temporiser kaka après de lek na e fondé la onda yo tindela nga video takuta benga na olela nga biba benga mtumza benga nga na pie mbote apinzao ya pimte benga nga ya pie zolila ovia kufinga bia pitika non na ju téléphone na nga muka na obenga na koti pe na repertoire na bitena luka numéro ya amour. Non, le numéro bois numéro de boisson na téléphone na mena mona ki onte mais zala ki na yo mona na tongo ya sakanate ti ba yo benga na fondo benga no le lovia kufi ba bivia kufite nga bitebo ko saka po bo tampo zote akufite nda yo tindela nga video mo boya sala ki na tel video na dabi na kufi na nga tebo nga bia gloire à Dieu na tongo ye mo pa yo benga na 5 heures nda bando expliquer donc c'est bon to kumisika nzambe. Bateau oyo basale lo kwanto ba publier venga dio sa kofi pona yo en tant que moi na ye okoko loba na bango nini ya loba penda mingi zate elo ya mutio na ko bana bango nabika na nzamba limbisa bon nzamba limbisa bon car po eza na kitoko mingi za bien mingi liwa basakana na ngote omona mintu wana ba msusu pe ba koki okufa ta msusu ya kufa te kana yo monika ndiko sali je monika sali lo mo boye omona ka punta koi bat ba koi ba kufi et sali pe mabe makila bat na mtu na dans alors c'est pas bien elo na ro ba nzamba limbisa bango mbasi mabasala su bongo te donc ya vraiment malamu mingi. Merci. Naibiti maman, Sogi Pioko Koloba, maman la actrice Peka Kaya Venga Dios, et groupe Chic Choc Loyenge. Bonjour. Bonjour. Ngaro Diana. Oui. Voilà, Sango ya Venga Dios, sur qui tango yo kiki babia kufi. Et ça la kionde. Donc tango na yo kaki sala nga pasi donc na bengi ba chef na biso na bengi chef Momo na bengi se Elongia Kala. Bon bité ya kufite bon on peut ba vérifier ba monique eza mamba lokuta. Donc kufinité en forme santé qui toko normal. Ah. Voilà, siko yo en tant que artiste et actrice, topé star, il y a groupe Chic Choc. Bo sala marambo wana, boye ba mamni no sala. Bini o sala on kana sentiment ka ko publier, bo ko ba n'importe quoi pour la moto. Bosko mutu mususa ko zala sensible. Mambo ko mebele ti mutu yo sani ba tension yo kufa, makila mutu wana kufi na mutu na yo ti o mutu sala buzo ba bongo. En tout cas, ils a bien été. To bon s'appelle koto ane bien te comment mamna yo songo o sababuzo ba non internet ça mamna yo ko sala te vie mon quoi voilà, merci beaucoup. Ndenge tolobaki kalami tout le monde chité to tout le monde te par rapport ya temps parce que abi TV Ngonga voilà toye susuna maman na biso maman bonjour. Bonjour. Je pose actrice ya groupe Chic Choc Loyenge. Oui. Kombo na onani? Kombo na Lisa Kodoma. Lisa Kodoma. Voilà. Bazolando partout dans le monde entier. Venga Dios balobi akufi. Pona yo
biso toye to confirmer pas na bino ba star na biso to la bino bana ya papa Venga Dios. Est-ce que ils ont n'engini marambo ya solo to lukuta? Premièrement d'abord ngato na yoka kyango selenga no pasi pokota la papa na ngai to yoka ba information bongo sala no premièrement passe. Mais pour nanga no linga na bisa batu oyo ba sala ba les ondi botika ano na ba ne beleta no ngai a jezane dele ali no mbonga libala te alati veste te bakoko bazana mikieto ba vie zana batika tika vraiment koloba bongo eza bien te mingi olobeza te mais information kaka papa azanvi na ngona kana nyana loka. Voilà, toujours continue à habiter Tokende kuna momo tomoni kuna azo bongisama soki tozwa momo avant tozwa momo tozuna mama koloba nini na liwa ya Venga Dios papa tika moi kutu tauna yoka kiangwa na moi c'est pour ça neti mabele ti mwami mais batika kotamsa kombo ya mutu. Le premier artiste mboko eza Ngadia Dios o apesaka sirse na kati ya mboka oyo ba mususu ba yesima yende mais batika buzo bana aza leader a pamba te aza leader a simanda kote biso to soane awa ti azo sekabi yende abi azana batika ota donc na moi te donc salinga na passe pena mawa mais batika buzo bawana so bato wana so monika azana eloko osala te azo kata kombo ake kombo la kata hôtel de ville kuna mais atika présent na vanda obeso mo eloko asala ezata azo papier papier hygiénique ba bwaki na ba wese ya bazandu kuna ake na kotumba ngo atika papa vanda biso to leli te pena leli biso te voilà, merci beaucoup. Momo wana tous appelé Momo pe oyo. Voilà, Momo wana pe azali pilier ya Venga Dios to tous en tournage ya Chic Choc Loyenge nil par ailleurs émission Bobozon kana katsa Erline Chikeva Kimbangu nena lobaka mama mil check Mimi Chikeva bambote be place ozali tête d'endai maboko bank motema mama Rachel Futa bambote be place ozali balobi ranker bo consommer ranker toujours Nathan tous en Momo pe o azali pilier to pas azali ba ancien na kati ya groupe Chic Choc Loyenge parce que azape chef na kati ya groupe Chic Choc Loyenge bino boyebi Chic Choc Loyenge et bimisa batu ya sorte de ba théâtre belé botame belé uta na kati ya Chic Choc Loyenge. Là je vois mon papa Johnny Ntakala bambote belé place aux alliés sans oublier Blaise Ntakala na Saint-Étienne bambote belé Momo bonjour mon frère baspe belé wende yo ozana day bona day yo la tamakasi bo te Chic Choc Loyenge zarabo tara chic Chic Choc ya zarabo Chic Choc c'est la propriété d'abord faut ça propose la bien des présents soit ça là voilà ba programme matanga zande matango Venga Dios oh ngalebi côté Venga Dios sali mundele monde akufi Monsieur Philippe voilà Monsieur Philippe na akufi siko bino bolingi ni via tsa trouble na matanga ana eza ngode ya Monsieur Philippe ali ya vie sous via daye ba ya sous via akufi mo tenge bimane za kati Monsieur Philippe tout. Vous comprenez? Via zane bien. Daete azane bien. Azan matanga pesa na monter. Aza pepele. Ne za kutu boina minute so to lia na. To lia na. Ouais, to soyi na WhatsApp na appel vidéo. Ya olia ngapena za ko na za olia. C'est comme Momo en tant que chef et puis en tant que artiste munene bosse pe sarabatu groupe Chic Choc Loyenge et bani partout dans le monde entier. Sango ya boye. To likambu ya boy bino en tant que ba star na biso to la bino na ba TV bo sepesa biso boko kolobani ni to pe yo particulièrement ko kolobani ni pona likambu bon pona likambu o nga non senga muto asalga on jamais limbise ah oui bien sûr on jamais limbise po moni nga na mo Christ nzamba linga liwa muta masumute nzamba limbisa ye o vai na okaka o zangelo sala o lobi o créer lo mo boy ba beza mo pe bebi nango eza soupe kitoko pendati na ebité wa peso asali rapo na base oh mukolo masole mo azane mutanga nya kufite avaye na ye na mboka malili alesike mona ba masa na ba succès ka songo ba Jason oso comprendre via za pepele muto asali bon vraiment nzamba limbisa ye poso neti ngana ebe muto bongo neti ngana esprit na ngana na morote nanga so na yebe muto bongo anga jongo nanga bena na be apena mais heureusement le roi asali anga za musika glory to God. Venga Dios monde ayokana sono mutu moko boye basale loko bon. Na bien papa, Venga Dios a déjà prêtre.
Viens à Dieu, ça marque déposée. On se comprend. Viens à Dieu, ça marque déposée. Azan et logo te fa sala po EPC gaz. Pour marambo a sala ti lelo. Na ba biso ba auto za mutuna asali ngote. Mamo ya sala sope o tiete menatangi moko. Pour les défaits président Mobutu alaga bengi ngadia de na Guado, ya vandi ngadia lo sakana bana président de la République. C'est pas une mince affaire, c'est pas donné à tout le monde. Donc au moni aza manga hotela. Moni manga hotela, banzinzi bayaka. Par rapport à manga mobesu. Donc so ba sala gama musu na kombo mutu musu elinga za peine impacté. Au moni elingisi mokilité. Ba musu ba zu marché ba bio bo place biso do zombo ngoyeyo. Eh ya ozwati. Au van bien via Koufi et Sili Tokende to mona maman Denise Nyakeru to mona na président Fachipo Bolia ya ozwa o teka ba kituna nda kupolia. Voilà, chers amis internet, vous l'avez partout. Tout comme je t'ai dit, Momo, au Kolobani n'a pas fan nabino, partout nabino partout dans le monde entier. Assurance ni to ko assurer parce que toi tu es en plein tournage pour toi tu cabino beau tourner. Moi tu as bino temps vraiment ming tu as qui n'a besoin de confirmer bino monko beau dévoiler et likambo oyo ko Kolobani ni ba fan nabino partout dans le monde entier bolanda bino. Vraiment pour na monde bande ko nabiso nyo so ba na monde entier, Chic-Choc le nyango mouvement Kufa des Ali. Il y a mon temps qu'il y a envie, mouvement Izal. Vous comprenez? Les seuls groupes où ils ont vu la Kinshasa, président, la raté bana. Mais tout le monde dit ça, batouana, bateau, bana, ba leader, na bango. Vous comprenez? Donc, bango, so bati, et biso betoutier. Donc, bana, babunda, na ba papa. Donc, leader, azate, mais bino, vous avez résister. Ah, ne doit on Chic-Choc, mon tout le monde est leader. Ah, Chic-Choc, ba leader, ba ali. Ah, exactement, ah, toi, ba leader, na ba leader. Donc il y a mon grand leader. Shogun, yo vous avez besoin de matanga tuni. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Néo Zabo, on a palente. Yo bimit. Moi je suis tiré na palente. Moi na petit galit. Ah moi je suis naza. Moi naza. Kasi yo zati. Voilà, babi bagarre donc batamayele oyo donc bazala quand ça groupe Chic-Choc le yenge na habité tout comme moi suka moi dédicace eh ouais zanga te succès ka songo mon grand frère propre Gilbert Bofata ndenga otika momo ta zana momo vient na Hippolyte na peso mbote na Grenoble bisiko ali masa na succès ka songo mfinuka Panama masa na Jackson Sarakawa atika momo te nono mbenja de Bruxelles et loko ngo kaka nono na ozela makada mpe fachazo bongisa déjà na ozela kaka na yebi eza rouge nde to solaki ko changer couleur te po bata quartier ba yebi déjà couleur rouge hein na songo couleur rouge eza bien. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes dans l'ambiance, c'était à terme encore. Bah, sengeli biso yé parce que tous qui m'ont na temps na biso mais na grâce il y a Francisco Noble au Montréal habité accordé moi quelques minutes. Voilà. Papa. Voilà. Au capacité. Waouh, il y a boulot hein. Il y a boulot donc il y a un sentiment beaucoup plus pour gouvernement c'est bimi. Donc il y a un ministre à beauté. Ta parlement ba komi kitoko. Francisco, oyo ka mamoloba. Parlement ba komi kitoko donc na minute ba nominga ministre à beauté. Ministre à beauté. Ministre à beauté donc non nous benda ba ben trop. Ah, comme on a un monument Gucci. Bogar. Siko a pe venga do sa kufi. Yo pe boulot ekufa. Eh, ve kufa. Mamu no soloba. Na robeto mbatali misanga ya. Eh, ve kufa neni. Yo ve zali e wa moto mo poete ya za Lyon. Il y a comédie à Congo, donc Congo bimazamba na ya comédie. Donc tous on a besoin de faire. On a moni vie te via quelque chose. Te via d'ailleurs te via zali. On a moni été. Donc sous ça on a mon appel vieille. On a vieille au pembe na. On a eu chance on a été mon avis. Donc nazo bondi la beaucoup plus vient na za non. Donc via zali via profiter. Donc les cam oyo izana ngwa lukuta pona yo okoloba nini na ba fan tout ba Holanda bino. Ouais, ba fan tout ba linga Chic-Choc Luenge, ba o ba linga rapé monument Gucci, Bogar. Ah. Batikako komisa ki Bogar on makasi ke pona za kitoko yo mo monyango na kitoko logi natangelo koma mutu monso ileki na kitoko ouais okotanga oleki mission na kitoko ah mission kitoko te yo tsa mission bon te mama kitoko tsa bango te mama beauté batikela ngai donc pour fufu kwa nga batikela bateke beauté pa na nga monima Gucci benda na beauté gasika voilà donc c'est ça donc voilà avant la photo c'est l'ambiance ndé lobaka tona kata tournage to komi vraiment to komi mana suka ndenge to lobaka amour azali na posa boka libanga na ye na ebité soki mama mo
alors kangela kanda pamba Francisco Noble accordé à bora tamwa de mabanga na ye sala kitoko so remercier kaka bato yo ba benga kibiso na makambo ekoela kibiso batika kibiso te Serge Lima Patson Kelly yekutu bazaki na vie kuna na benga ki yekutu alobi na ngate boza tranquille mademoiselle le kanango bien Josar Nzita mama Jeta Cholaki mama bato avane na Londres bengi la grande dame donc bavane na ba na Londres balobi ke amo bovana na boza na bino kimia vie na bino aza bien voilà ko yone na ngapesa mbote la diva Milka la diva Fisson Tichiku Kapi Muboyai en tout cas vraiment vie azali. Voilà, merci beaucoup to Clotilde Tonton Elonga Kala Oyo azali comme invité na bisio mais malheureusement de Toloba qui to kuta ba na tournage Tonton Elonga Kala to comme vraiment na suka. Merci beaucoup na ndenge bo permettre biso na tournage to Katibino to moi interview na bino donc Tonton Elonga Kala na habité ceux qui impressionne ko lo ba nini Moutoune soit lobby et puis bah démentir par rapport à l'Ikambo Oyo. Puis na CP na chaîne abino, c'est-à-dire Erlin Chikeva Mimi Chikeva. Voilà. Ya bisoka kasavu bwana talara suki auti wa côté mikili. Tono zazawana mais malheureusement suka ya mona na souté armo batama na habité suki zani mais ça fait déjà et puis petite sœur naie comment nani Erlin Chikeva ouais c'est ça et puis na sepele trop na batutu oyo ba ka souci ya vie na biso nganya Dios obi ke vie za monument et puis vient te ko perdre dans les vies de beauté akenga ina persi beauté non isimbate mais j'espère que va continuer côté la biso tout reptaka na Kasavu bona venir popo kabaka numéro 21 na bar Tchétchiri chez Mazozo lundi na jeudi de 9h à 14h suba ywa moment na choc grand complet et puis les autres na tournage moni ba masa misusu ba commune na pendate ba misusu ba na mapango pour les arracher biso tourner ba tourner misusu ba banda ko na place tourner pour talaka na pesi mbote ya tourner na papa Jiklonjil na Paris place aux ali vient na ali nonganga mon bière vient na ya trop vient na ali nonganga na pesi mbote ya trop ali nonganga pour ni zo wa vio aussi ali nonganga ba mbote belé olandanga na Paris ba mbote et puis to staff nanga Renate Longange Renate na Paris na pesi mbote masa na Chic Bill et puis staff nanga na Brésil masa na Dada bozala wana talaka makambo belé et puis masa na FMI na staff oyo na ba staff na bana kingasani ya Angola Fabrice FMI na Angola na ya makamso to solo na chombo talakaka ngaza na kin me banderole déjà kuna na Luanda kuna staff Elonga Kala en tout cas vraiment écoutez je suis fier d'être mon engagé Dios comme tabou te perdre jamais numéro il y a contact ça plus de 143 89 62 63 503 plus de 143 89 62 63 503 na bossa mpe boui pa benga lobby en tout cas vraiment qui n'a souci presque tout le monde esprit mabe ulingo mavenga Dios au raté talandi au raté ce qu'on a benga messier d'anglais abula kabino en anglais moi je parle en lingala ce qu'on y en anglais allez na sepel mingi na nebo talabiso et surtout na remercier Mimi Chikeva pour exemple on va chaîne belé ezali na ba chaîne na YouTube belé mais bino ne bo penser na biso il y a chaîne na Mimi Chikeva bo penser na biso ke bo yoki ba masango non bo ni bo confirmer ngo benza na CP na bino nyonso na chaîne Mobimba l'équipe technique Mobimba na CP na bino mabanga nanga ka ba dédicace kutuna mabanga ba dédicace na kopesa MD nzete ya mai omoni mayo nzete mayo yezo abetaka na Moïse abetaka na mai MD na kata Londres papa na power motema ya bato papa Robert na pesi ba mbote mingi na pesi su mbote epai ya ni kamenga na kata Paris na pesi mbote na be na ngai abenga binanga petit nazo ko su mikolo te be na nga maître Bodo collège na kata Orléans na France na pesi mbote oyo so na pesi ete beba déjà moto maître moto maître na pesi ba mbote belé na pesi ya papi musuri ve na nga Janify ve salaka nete solo laki masolango eza koto
Merci mingi, merci. Na bino nyonso bana poto ba balinga nga na ba balinga nga te et surtout ba balinga nga te. Na pesi bino moto mele na bizu. To komi na suka Montréal na habité pesa ta mbote kaka po to komi vraiment na suka. Merci na pesa na mbote mel kamona nga lobakaka ezaki nde poisson d'avril. Do ba bosana ki date. Do mutango pesa na poisson d'avril. Mais na bisi bino bongalia. Ngadia kufa akufa pwani jamais. Ngadia akufa pwani jamais. Jamais. Voilà. Néo bababi, chic choc, dans ba evre, exact toujours. Jamais. Ngadia kufa, jamais. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, on est arrivé à la fin de notre émission. Là, je vois Erline Chikeva, Bambote Beli Place aux Ali. Continuez à s'abonner à la chaîne Erline Chikeva Kimbangu, vous ne serez jamais déçus. Quant à moi, je vous dis merci. Et puis, j'ai dit un clin d'œil à Dodo Kamba, les cœurs de Erline Chikeva. Et sans oublier Engambe Nginama, ou sans oublier Ginette Mvwezolo. Et puis, sans oublier Freddy Bilumbu, Jean Chikeva, Bambote Beli Place aux Ali. Na Bosani Susute, Glodine Daya, Balobi fondatrice ya ONG Uja, Obomoni, Nalati, Polo Nango Oyo, Balobi. Montréal zoyango bien ONG Uja yango wana bo contacter numéro izana bombe na numéro mo boza 957 na suka boko mona biso toza wana Erline Chikeva ozomona donc ONG Uja donc bo contacter biso numéro izana na bosa madame Claudine Daya ba motebeli place ozali Paola Christelle ba motebeli place ozali na bosa ni soute Frank Chiteya depuis Canada. Sans oublier Daniel Poitier, Motema La Vie, Munzangula, Bambote Bele Place aux Ali, Guigui Tati, le prince de l'Espagne, les vrais de Giro, @Gombo, Oyo, Azali na Belgique, @Gombo, sans oublier Delcine Jolie, Rose Mieke, Blanche Mieke, famille Molasoko, Mobimbalizette Molasoko. Quant à moi, je dis bye.